Ah oui, ça a charte de l'impérialisme, complot mondial basala pour la Russie. Charte de l'impérialisme. La commission constitutionnelle ayant siégé dans une capitale du monde le 18 juin au 3 juillet 1888 a proposé ce qui suit. Tous les impérialistes du monde par référendum constitutionnel organisé le 25 août 1888 a adopté préambule proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme, à la déclaration universelle des droits de l'homme de l'impérialisme, soucié de maintenir le pays au tiers-monde dans la misère. La division, les guerres, la confusion, l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de notre pays en vue de mieux les exploiter et les piller. Nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu, déclarons solennellement adopter la présente charte. Section 1, disposition générale. Article 1. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisés et sont divisibles leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3. Notre devise, diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques pour les faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 4. Tout pouvoir devant les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par pression sur leurs dirigeants qui ne sont que des noms marionnettes. Aucun organisme du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 5. Tous les dictateurs du tiers-monde doivent forcément placer leur argent dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cet argent servira des dons et des crédits accordés par nous comme assistants au développement. Section 2 du régime politique. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non ici nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Section 3 du traité et accords. Article 8. On ne négocie pas les accords avec les pays du tiers-monde, on leur impose ce qu'on fait. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une association sans passer par nous est nul et de nul effet. Titre 2. Des droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, le pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans le pays du tiers-monde, nos intérêts passent avant la loi. Article 11. Peuple du tiers-monde n'ont pas d'opinion, ils subissent notre loi. Article 12. On ne parle pas de génocide, de massacre, là où les intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Article 13. D'autres pays n'ont ni culte ni civilisation sans se référer au nôtre. Article 14. La liberté d'expression et la liberté d'association n'ont pas de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à nous. Titre 4. De financement public. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant dépassant 2 millions de monnaies. Lorsque le montant dépasse de 2 millions de monnaies, on les dépose dans une de nos banques pour que les bénéfices retournent au tiers-monde sous forme
de prêts ou d'aide économique et espèces ou en autre. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée que les pays dont les dirigeants font une soumission totale à nous. Titre 5 et titre 4 de la révision de la charte. Article 17. L'initiative de la révision de la charte appartient concurremment aux impérialistes unis et de OTAN. Article 18. La charte relative à l'exploitation des pays du tiers-monde pendant la période de la guerre froide est abrogée. Article 19. La présente charte entre en vigueur le jour de sa promulgation fait à Washington le 25 août 1988. Date 1888, s'il vous plaît. Date de réactualisation le 30 août 1996. Pour les ISA, c'est Jefferson. Pour le Royaume-Uni, Roberton Chief. Pour la France, André Louis Voller. Telex confidentiel numéro 244. Naturellement, pouvoir émaner na bango impérialiste bazo diriger sous pression na ba dirigeants. Et pour les dirigeants africains, il na ba banque nationale, il faut bâtir une pression comme bon libanda. Par là, il y a ça les macadégués et ça les macaboués. Pour créer une sécurité politique. Donc il faut que les opposants les dirigeants au pouvoir sentir danger. Les dirigeants de l'opposition moi au pouvoir interne, beaucoup en prison, et beaucoup qui sont dans la CPI, et beaucoup de monde. Si vous avez dit que vous avez donc tant que le peuple doit appuyer l'opposition, il faut renforcer la position. Il y a l'impérialisme. Donc, logique normale de faire bon bimana, logique bon soutenir les dirigeants na bino, ndenge oyoyo, ba japonais basalaki, ndenge ba coréen basalaki, ndenge même ba vietnamien basalaki. Donc, biso na optique ya mfumukimbangu tozomonela makambo bongo. D'abord, il faut récupérer le pouvoir politique. Donc, les dirigeants politiques, il faut la soutenir, il faut la force intérieure. Il faut faire face à la mais toujours regretter que les gens formé les handicap. Au lieu de faire des soldats na biso. Pour que les guerre na bamidele pour les dirigeants na biso bazo makasi, mais bango former les handicapés za likoto bunda na biso na biso. Donc, éviter quoi affaiblir le pouvoir, ce qui peut faire avancer le vote. Quoi affaiblir le pouvoir, parce que le président Kabila, signature naie et pesé, le coup la signature ya Zingakou, ça peut être que tout ça n'a pas ignorance. Action nyonso, bomoni lelo pétrole ya mwanda oyo. Mutatikala ko signer ezali Mobutu et bokokoka kozwa ngote parce que lelo soki okeyo le bola de la makambo ya pétrole okokende kokuta kuneza pétrole ba américain na ba français mais Mobutu akende musée aye a souffrir nango. Donc soki tokokende te un jour que to soutenir ba dirigeant na biso erreur monene tozosala yango. Et les lois bozolo ba onyoso bozolo ba biso tozotuna motuna bozana candidat ngo bozolinga bo remplacer oyo bino bozo soutenir que l'air mindele ba ko soutenir ye makasi soki nanu te bozo akamayele parce que tozotika bana bobosana te que génération na biso tozokende mais jeunesse totangisi bango nini tolakisi bango ni. Pour continuer dans le néocolonialisme,
Tout accord signé sans passer par nous. Et ça, ni les ni les faits. Tu signes contrat chinois, bomoni tous en problème. Bomoni na kobanza, ba document oyo, c'est important. Bo photocopie. Mais botala crise tous en pour maintenir le pays du tiers-monde dans la pauvreté, dans la division, pour mieux les exploiter et les piller. Moutouni sozoye le molimo ya division, azako se conformer la charte de l'impérialisme pour la couper sa force. Voilà, tata maman de Koyamo Tolinga Kitolo Banabino, Bandeko Yaba Congo, beau changer et mon élu à Bino. Bon, nous avons comprendre pour que le payroll parce que ceux qui le l'ont dit que l'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette est placée au Congo. Ceux qui Congo dit que l'Afrique dit que gâchette c'est un bobo sanitaire. Les alliés na katikati ils ont Afrique qui a forme à revolver au Congo na que gâchette des anamwanda. On y a aussi quoi? Gâchette des anamwanda. Ce que l'Afrique qui a la forme à revolver. Donc gâchette bagochango ozindambu ya soyo olingi boyoyo kanya wana mwanda. Donc fleuve Congo desika gâchette ça. Donc comportement oyo bosengeli to sengeli kozala na yango oyo ezali okire Jean-Marie Vanet alobi to s'organiser to zala eni to sala relecture ya histoire mais to lingaki to sala mona tango conférence nationale ezalaki. Conférence nationale souveraine ezalaki pour la réconciliation nationale. Les deux commissions hypersensibles et légales parce qu'il fallait qu'on bombe la vérité, il fallait qu'on tient à désordre, il y a une conférence comme qui s'y fait au finga, comme vous avez dit, bino ba jeune surtout, il y a quoi ba histoire. Il y a un oiseau ça là que les fêtes il y a ba jeune, bon mi pesi mingi na ba masanga, ba tondi seli bino masanga, ba tondi seli bino mabina, même ba société ba réseau oyeye awa. Mais si kutu baba na kosala la communication, ba comme ici sous ba tu ba organiser ba concours ya ba danse. Donc, même jeunesse, n'embrouillement, pour battre réalité, oye bombami, pour sinon que ceux qui vont découvrir réalité, beaucoup de gens et beaucoup revendiquer ma droit, et beaucoup l'ingake, le 30 juin, il y a un moto s'appelle le 30 juin, donc elle est la contentieux. Nous avons masolé belé à Bosolo et Nabino, tango ezamike, 2011, les alaki tango ya souka. On a besoin de regret makasi tozana yango na ba traitement na l'hôpital oye tondi na ba mangomba ya kokosa pona bino ba jeune bokende plus na opposition na embrouillement sans pour autant boye ba défendre mboka na bino comme il faut. Droit, état de droit. État de droit est un juillet, état de droit est un droit, il y a le peuple. Mais le peuple a un droit, il a un devoir. Au salini ni pour n'importe et au bénéficier ni. Mais ce qui est les droits faut ta facture et régir les autres personnes les droits. Nzele les faut ta taxe faut pas commission les droits. Douane les hommes. Il faut que vous ayez une technique, une stratégie. Nous avons une stratégie. Nous avons une stratégie. Nous système éducatif. Moi, je suis à l'université, je suis l'invité. Aza étudiant, il faut que ces facilités, il faut que ça la étude. Parce que création d'emploi, les gens sont étudiants, les gens sont investisseurs étrangers, et non pas pour investir dans le cannabis. Donc l'erreur est dans le mission. Il y a mini, et l'élo, ceux qui vont venir sur la cause de la camp, les causes à la malade. Donc, bino peuple, bino bana ya Congo, nous sommes bino, si nous avons un document.
Bobo, il y a division entre la politicien. Vous avons plus d'unité. Parce que la unité, il faut permettre de bon le système éducatif, d'autant pour la leadership et non d'autant pour la subordination. Que titre na biso, aux 8 titres, moyebi salata tomate. Moyebi ko créer d'emploi alors que possibilité à créer d'emploi, les alliés mingi. Aussi, ici, dans l'université, aux autres de l'Okamusala, alors que y a des gens qui ont été misala. Donc, tala bande konangai, ma solo to ye na yango, tango eza moke, mais ba jeune ya mwanda, vont se regrouper. Toutes tendances confondues. Muluba, alobaka mujinga na place yolobelaka nzinga. Alobaka jikumi na place yolobelaka kumi. Alobaka dilonga na place yolobaka longa. Donc, il faut boire que tous on va corriger le moko. Mundele, autant na charte divisé pour bien régner. Donc tout ça la makasi pour tout ça la moko. Voilà tata maman deko. Na mitie na disposition na bino pona koyanola na mituna na bino. Biso to yaki poto la musamakanisi na bino. Na comportement oyo eza ko faire louper province ya Bakongo. Rôle ne ya kojouer pe kotongama na ye le mosusu nzela ya mwanda boma oyo lelo ezosala bato kudu lere toye tobeli kutu na mokongo soki mbongo na biso ya Belgique emiyelaki deja mbala mosusu nzela oyo ezali autoroute na mbongo na biso wana eza na Belgique. Ce qui est l'église qui vendisse depuis 97, avant de ça qui va diriger, pour tout sur le Makamboyo. Makamboyo, passe, voilà, passe. Bon, mon état, on va saluer réhabilitation, fausse réhabilitation, il faut que on a 2011. Vous avez intellectuel. Comment vous pouvez continuer? Cours constitutionnel. Pardon, cours militaire belge où est condamné qu'il faut Mukimbangu. Belgique, il est deux alliés. Mais c'est qu'au lieu Congo, État congolais, où il y a Zalata T, en 1921, tant que condamné qu'il faut Mukimbangu. État congolais a eu en 1960. À côté que Moko Yabana Naya Zalaki condamné injustement. Mais il y a des dédommagements en Belgique. C'est qu'il faut pour militaire belge réhabilité pour Mukimbangu, dans l'église qui va induire l'État en erreur, dans les cours militaires congolaises pour la réhabiliter pour Mukimbangu. Alors que toute réhabilitation est amenée des dommagements parce que la réparation et la préjudice causé, c'est ça les dommages et intérêts. Nana ko dédommager pour Mukimbangu, nana ko dédommager bana na ye, nana ko dédommager mwasi na ye, nana ko dédommager contre oya yelaki, nana ko dédommager race oya yelaki. Parce que awa mindele balobi que il était venu spécialement pour sauver votre race. Ce qui veut dire à travers Mukimbangu, Afrique, donc il faut réclamer des dédommagements la Belgique. Et Mundela le jour où vous allez vous organiser. Maintenant, vous savez que le baquet, bandeko église kimbangiste, botika conduire l'État na erreur. Réhabilitation pour Mukimbangu, et ça na forme bino bozana mobanate. Il faut avocat na biso ba porter plainte de boso to sengi Belgique, ce qui a beau to porter plainte, il faut que samba. Bo condamnaka ye injustement, bo reconnaître l'erreur. Donc makambo zo l'État wa. Tout pitié, pour la jeunesse, bo pesi na bamasi. Nous na 7. Na 2007, mindele ba yeko senga pardon na église centenaire. Na mabe nyonso basala. Mutu moko alobaki ba congolais mutu bakomaki kolela na place mindele bale. Na 2013 na Nkamba wana biso moko président parlement ba yeko senga pardon na mabe basala. Est-ce que
continuer le système. Les alliés qui continuent à vendre ce néocolonialisme, les alliés qui vendent sa pauvreté, qui vendent sa désordre, qui vendent sa subordination. Pour moi, c'est un peu bon défendre le motonabino, bon jouer le motonabino dans ma boko, biso na bamindele, bon bangela bango na mandoki. Parce que baza na mandoki, le biso na bango tokobunda na mandoki te, tokobunda na contentieux, Europe et que devoir biso. Donc tout s'organiser pour tout senga dédommagement na l'impérialisme. Voilà ici quand on a la mission. Esika wapi toko s'organiser, esika wapi toko longwa ba sous-banque, esika wapi toko longwa ba sous-zone. Franc CFA. Ezali franc ya ba colonie française. Kombo wana ezola kisake mbongo ya ba colonie française. Est-ce que c'est normal? Na lelo na bandi. Voilà tata maman ndeko babiangani solo tozalaki nango mitenya ya mokoto kende koconclure yango wana topesi maloba na mboka na bino mpo botuna biso mituna esika bazone gambre ezali matu. Bien, merci. Pour la procédure, nous aurons besoin pour la contre-jour. Boye pour se présenter. Donc, nous avons perdu pratiquement 10 minutes. Donc, nous avons 20 minutes de questions. 30 minutes, hein? Après, si nous étions là, 30 minutes, il y a un questionnaire. Boye pour se présenter. Vous posez le tour dans la bino, il faut à répondre. Tokobanda, société civile. Merci mingi pour la parole. La pesi. Merci mingi na fumu. Na kobanda komi se présenter. Kombo nangai monsieur Mazongo Moyongo Samuel. Nazali coordonnateur provincial de la société civile Redic. Merci mingi na fumu parce que nyonso na yoki vraiment epesi ngai mawa epe na suka nazali quand même consolé na message na ye. Normalement na kobanda nano na question te. C'est la première fois na mona kafumu na télévision topé na yoka na ba radio, mais c'est la première fois na ya ko participer ngai moko na mona epe na yoka mais na yoki mawa parce que ngai nazali état activiste pe ya droit de l'homme na yoki message oyo fumu alobi awa. Alors na retenir makambo presque ni balé ba jeune tous à la organiser et puis tous à la vraiment réveiller, c'est-à-dire tous la mouka. Mais fumu question nanga ezaboye. Nazana Mwandawa il y a de cela 6 ans. Mission nabiso tozanango ezali pona ko sensibiliser, vulgariser la tradition démocratique et puis la tradition culturelle ya mboka na biso parce que tango tozolo ba droit tozali pe na oyo tobengi droit culturel, c'est-à-dire culture ya mboka na biso. Malheureusement sur place awa parce que tozana mwanda sur place na mwanda awa tozali mal compris et puis tozali appuyer lingomba munene oyo na moni bango bazwaka mateya oyo kala lingomba oyo ya vuvamba. Or que na biso na société civile ba église bazali ba membre tozali na ba église bazali ba membre la société civile
tozoluka bamambre baoyo bazali na idéologie baoyo bazali vraiment préparé pour to défendre mboka na biso, mais malheureusement bamona na kate omona ka bango te. Question na ngai yango wana eske bandeko oyo bazali awa ya kufamu soki to invité bango na ba formation ou ba ya kosadere pour to ça la force ndenge uti koloba wa l'union fait la force ko sangana nde tokoki ko trouver ba solution na ba problème na biso. Mais malheureusement awa uti ko invoquer ba biloko nyonso wana tokoma na molimo ya bokabwani. Oh non bato munoko donc terme ba utiliser kawa bangizila or que ba terme wana ezolembisa biso fumu peut-être oyebi na ino ngai terme jasre soko sololi na yako yebisa yo ngai na sali prison awa na mwanda condamné à 12 mois de prison basambisanga na audience publique awa pour défendre intérêt ya bana na biso ya mwanda pe ya bapara mwande na sali prison awa na mona kite ndeko moko ba association ou bandeko bazali wasi place ba puya biso te. Malheureusement mosala tozosala tozali abandonné. Mais soki na yoki message yo na yoki pa na yo epesi ngai mawake message ya boyezali et puis bandeko nyonso bazali ba mwande bazali awa mais basala kanini parce que ba valeur culturelle auto ko vulgariser to sensibiliser tozali appuyer te ngana kosenga na yoke bosunga biso malamu esuka kaka na lingomba ya vuva moteme biso na yebi ke société civile isika bazala kitasa kuna ekota na ba loyenge ya ba politique okomona société civile côté ya majorité société civile ya opposition mais biso tozali netre tozali pour la population vraiment tozali prêt tozala impliqué na ba sensibilisation oyo à travers tout le Congo central comme ça to mekate ko réveiller peut organiser bandeko pour que vraiment tout élément. Je crois que question nangai te doléance nangai nde yango wana. Vraiment grand merci. Bienvenue monsieur Samuel Mazon. Batembe kini na kobanza ndeko tango se présenter Samuel Mazon. Mbala moko ye moko pa bundi contre ye moko pour qu'il tire à se défendre mbele mbala moko alongoli déjà combat Samuel pa yebi ke mundele mutayaki na yango bona yebi ke zaki grâce à mesana ki malembe eloko mosusu ezoboma biso ezali nini ntango tokomi na ba obédience donc na ba tendance religieuse tolingi même comprendre te baninga yango bomoni na introduction nalobaki ke quelle que soit obédience na yo mais totala nanu sort po tozokabola donc tozali uni par le soir nde na koprofite mpona koyangola na ndeko na biso bandeko banso bozolanda eza problème ya discours ce qui veut dire ntango bozokende pa ya bandeko ntango tolobaka okuna bongizila te oyo kuna okalifie ye oyo kokalifie ye toboma nano bakalifikatif wana alors tokosenga esika nyonso tozali d'ailleurs tokotindela bino texte ya hymne national na lingala na kikongo parce que eloko mosu ezosala pasi bomoni hymne national eloba presque makambo ebele me toyebaka te telema mwana kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi mpona bosomi tombola elongi egumba makala mpona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato anguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba
nzembo lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa belele na yo ya tina ya bosoni. Donc na mosala nde tokotonga mboka kitoko koleka oyo ya kala. Mais soki tolobi bandeko bajeune toute tendance tovanda tosala relecture ya histoire na bandi nde tokobala na ndeko na biso po toyebaki kodefendre culture biso nyonso bayindo toala culture moko ote o culture ya baboye ezalaka te soki otaka olingi ososola yango bala lekolo mosusu nde okomona bato nyonso basengaka bongo libala bongo te kasi biso nyonso culture moko fo mobali alakisa kapasité na ye moni don na kobanza matondo mingi ndeko lokola motuna ezalaki eske bakoki koapuye te yango tolobi bakoapuye bosalisaka bareunion société civile egale biso nyonso société civile politique, société civile, ce qui a longué la tendance, il faut organiser café, il faut organiser conférence, il faut organiser, donc bon vulgariser message ya bon moko. Wana ndeko permettre biso tokende liboso. Olingo s'opposer, on s'opposer na nini, pepo na nini. Voilà na bandi matondo mingi. Ceux qui te commis na toyanoli malamu ndeko. Deuxième intervenant. Yamisa tokoyi komi lengele. Yamine ilo kola. Donc nous avons besoin de 5 intervenants. Tout mon merci pour la communion. Et donc, ça va passer ezali kozanga olingo. Pour la ligne, bakonzi oyo bazo kamba biso d'abord, ce sont des gens oyo bazali na amour na peuple na bakote. Na komi mokolo, j'ai 63 ans de vinga na bomba kambola na ngaite. J'ai connu Mobutu quand il est arrivé au pouvoir, j'avais 11 ans. Mais Mobutu a détruit tout qui était dans ce pays. N'ayons le but après ça qui est union minière. Est-ce que cela est bénéfique? Parce que nous sommes au travers de l'histoire, union minière et elle a qui plus de 12 000 travailleurs. Bon, Naye et pas Nabiso na Congo central. Moi je suis du territoire de Tchela, mais je connais le Kula parce que nous sommes la limite entre le territoire de Tchela et le territoire de Kula. Je peux vous citer les sociétés malgré que tant Yango et Sali Mouké. Mobutu décrète la réunion et maintenant, autant la bateau, n'est pas comment vivre ensemble, le Kola Banyama. Mais moi, à mon jeune âge, mon papa travaillait à l'agrifor. Chaque fin du mois, papa était capable de consommer pantalon ya kaki pour nabisoba na mibali. Mais si koyo nabiso moko. Vous me voyez ici, je suis un technicien. J'ai fait 20 ans à la société. Mais pour la mauvaise gestion, il y a quelqu'un qui vient à porter assainissement et les gens, comment les gens sont partis en souffrance, combien de gens qui sont morts, déstabilisation, il y a un foyer. Tant que vous avez quelle valeur devant la société? Ce qui n'a pas été je suis homme, je viens de faire 42 ans de vie en Rwanda ici. Maintenant, il y a qui gêne, mais ce qu'on a commis pas. Mais quelle souffrance! Biloko yoso wana ya ngana telemenaka parce que mukonji soki mukonji alingi mboka na ye. Mais pour les nini to condamner ba mindele, les mindele ont laissé beaucoup d'entreprises dans ce pays. Mais il y a quelqu'un qui détruit ça et musikoyo condamnation ni dio couper sa mindele. Koko na yo azana mbongo te. Pour que atonga compagnie. Nzela ya bomba mwanda oyo depuis 42 ans tolela kaka kura mai nzela bomba. Mais après tout boya ba mindele, vous savez que c'est comme si Bakiakolala ou les Balamoukaniens. Ah, on a moins de Aoye, l'île ezali mai, l'île ezali courant, l'île ezali nzela bombe, tobo ya mide, mais pas minde, mais ça qui nous sala pour la biso. Et pour la ligne tobo ya bango. Mais politique, yo mutoye, linga bandi konayo,
linga peuple mais olingi peuple te sikoyo ndenge ni bato bakozala esiko mpona yo pumu ozomona likambo oyo ezali pasi na motema na ngai kaka te me na bato nyonso sikoyo totindi bato bakende na assemblée. Ce sont des gens qui partent pour la division. Je suis de la majorité, je suis de l'opposition. Et cela sert à quoi? Le salaire d'un individu doit gagner 80 000 francs congolais par mois. Mais je ne sais pas quelle sorte de calcul vous allez faire pour nourrir la famille, pour soutenir la famille. Les enfants doivent étudier, mais on vous donne 80 000 francs congolais aux fonctionnaires. Moi, je travaille pas, je dis la vérité. J'ai été à la société. Je suis une femme technicienne. Et je connais le pétrole. Mais je suis un enfant. Je crois que je ne suis pas le seul à parler. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Notamment, tu voulais me dire comment. Ah, bavenga mou. Matondo mingi tata bavenga mboko, tata bavenga mboko, alobi Mobutu a tout détruit. Bino na tour na bino, tango mondela azalaki, papa azalaki na possibilité ya kosombela bino. Kiloti ya kaki? Ok. Mais ya tergal te. Kaki. Matondo mingi. Nakobanza tango tangi charte de l'impérialisme, on peut comprendre Yamini. Mais d'abord, tu as dit Boye. Boye bin en 1960. Quand on a écarté le gouvernement de Mumba, bâti le gouvernement, il y a des commissaires généraux. Banani bazala qui des commissaires généraux. Des jeunes étudiants. Oyo ba maîtriser dans la matière te ba yebi sens ya indépendance te bango wana bato bakotaki na gouvernement voilà sika to kufelaki embala moko bakomi le baro de Binza il faut balia beefsteak na mayonnaise na frites il faut badondwa il faut basape il faut balata lobadi tergal club de Paris redingote costume cravate il faut bazala bamindele ndombe e bamindele ndombe wana oyo lelo banturaki Mobutu oyo prestige na bango ezali na bamituka na banini alors oza kosatake directement na bango motiki baformateur tous ces gens oyo bazodirige biso bazali formé na bekole ya banani mais ya baimpérialiste ya bamindele tous ces sentiments oyo bazangeli koyeba ke soki nakomi na bokonzi fo nayeba nini nakosala mpona mboka na ngai baboma Sankara mpona nini babomi Mbuta Lumumba mpona nini babomi Samora Machel mpona nini soki na ntango ya Flamand bozalaki kozwa salaire tata na bino azalaki na salaire te azalaki na rente de survie parce que na Kinshasa pona okota na Kinshasa yo moto wuti intérieur il faut zwa mukanda ba limiter population na Kinshasa boyebi yango malamu salaire aussi okolia yango du 1er au 15 le 15 bapesi yo lisusu oyo kolia ti suka sanza wana ozali tata ya bana mibale na bana misato tala bandaku ya Matete tala bandaku ya Bandalungwa tala bandaku ya Matonge 41 tala ndaku ya Silu na Lukala tala bandaku ya Kansito Kauka est-ce que ezali bandaku ya bato mbongo to bandaku ba pauvre. Alors, comment besoin d'un régime colonial, un néocolonialisme, oyo ba imposer biso parce que même ceux qui voyaient assainissement, sous-traitance, mais un système mindele batu baza ko imposer yango tina lelo. Omoni lelo suppression d'emploi, mindele baboyi ndenge ezalaki faut ko signer ba contrat. Balobi non, sikoyo il faut ko supprimer d'emploi.
awawa mbongo na babanke na biso tata eza te mbongo ezokende kovanda na babanke étrangère Mobutu na bato na ye bavandisi bambongo nyonso na bapaya. Alors ndenge nini bokozwa développement au moment où bazo créer toujours ba système ya ba insécurité politique. Ozomona musée aye awa il faut banda kofuta ba soldats ba recrue $100. Il faut babongisa salaire ya ba fonctionnaire. To defa mbongo alobi to ko defa te. Toza na mbongo na biso. Aza wapi lelo. Banani babomi pe babomisi. C'est toujours l'homme là. La société brassicole ezolangu sa ba jeune. Hein? Eza banani. Si ya ba mindele. Hein? Système éducatif ndenge tozotanga. Poto inventé te eza na maboko banani. Programme scolaire tozana boyebi ke ezali consigne ba belge. Constitution tozana yango lelo na mboka na biso. Ezali constitution française ya 1944. Plan ya Napoléon III. Ce qui n'a pas senti. Si vous avez les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Quel État? L'État colonial. Hein? Colo pétrole, ça colo pétrole. Donc, pour revoir les ébélés, il faut qu'on condamne cause. Sinon, tu sais qu'on condamne un fait, tu peux aller de l'autre côté. Ce qui te sert de réforme dans le système éducatif. Hein? Batu nyonso o bazo diriger, bazali former dans l'école chrétienne. Et basambelaka na religion étrangère. Or na kati ya religion wana baza koloba nini? Linga prochain na yo. Hein? Et alors, natango zangi amour. C'est que si va former yo muteza malade. Siko formateur des années. Mundele. Pona ni une équipe ce qui gère beti malamu te, équipe poli bakondana ka ba coach. Coach akota kana terrain et casse. Il y a beaucoup de gens condamnés, mais il faut y aller dans ce coach. Donc, pour condamner, c'est condamner des causes. Ceux qui te s'attaquent à la cause, oyo, ndewana komona. Donc, toujours nous la plus qui mundele, comment le discours on a ce qu'on repère ça on a banana yo. Ndeliwa yango. Il faut qu'on la kisaye que mundela yaki apona bentere na ye. Ti alati saki yo kaki, ya alata ki tergar. Ozomona sikoyo. Tango ya lali na bandako malamu, yo na ba condition nini? Ozomona. Cité pona ba mindele, cité pona ba yindo. Awa kaka wa kanso siro. Tango batongi yango. Karate na ne 70 awa batongi kanso siro. Mais ce qu'on a là dans kanso siro, ça ta nzambete. Hein? Mais les locaux aussi, parce que après avoir appauvrir le mutumundu, même qui souka dendo, azomonamo, bile ya kitoko. Bino awa, na année 70, 69, 70, tant bazotonga sosiro, bino boyebi ke bayindo, ya bamboka oyo bazoke de lokota biloko, ya bamindele bazobia. Ozomona soba bidele bale biloko bakotika. Na ne 70 musika te tata bongo okoloba bolamu ya époque coloniale. O batu bazoke no lokota biloko côté ya nini ya stade des martyrs. Hein? Pasi et outil depuis époque coloniale, néocolonialisme ne tezonyo kolabiso. Mobutu alingaki kobongisa mboka oyo. Ni tete le néocolonialisme. Na opesa bino exemple moko. Guerre ya Angola avec Savimbi ezalaki mpona nini po détruire Angola. Monsieur Palings azamundele boyebi histoire ya Onatra un belge asali augmentation ya salaire ya batravailleur ya Onatra boyebi histoire. Banque mondiale asengi na Mobutu alongola Palings atia lukusa parce que bakoko sala augmentation ya salaire te. Président Kabila a signé un signe pour le travail. Mise en application les années. Donc, tous souffrir dans le néocolonialisme. Il faut topper ça va dirigeant la biso force. Ce qui veut dire biso peuple éveillé.
bien tokoloba na badirigeant na biso et puis soki botanga charte avec attention esika nyonso dirigeant alingi abongisa aza mal vu epabe impérialiste boluka botala badocumentaire ya Mobutu meme omoni soki oza boye ozoyoka pasi biloko ezomata talo dollar ezomata biloko ezomata bozokondane bagouvernant mais banque mondiale moto ezokontrole banque na biso dollar emati mikolo elekaki awa baril ya pétrole boyebi ekitaki le prix ya produit na station ekitaki te parce que domaine wana esimbami na banani na bamindele. Donc il faut vous comprendre, c'est tout un système. Donc il faut combattre le système. On a tata longola na mutu no kondima mundele. Chinois comme qui nenga zali parce qu'il y a beaucoup kondima mundele. Aussi longtemps on kondima que c'est un bienfaiteur to kotika la kobongate. Parce que ba plan nyonso ya zosala actuellement a boy président Kabila ponani. Parce que président Kabila ça peut être boy l'histoire na été. Na 2002 à côté na 2001 na 2002 à lobi moi suki mbangu abengisi bangunza nyonso na parler du peuple tokendaka biso nyonso tozalaki ni tete comportement mabe ya bangunza avant président Kabila kende na kamba quand azosala déclaration que nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes les descendants de Mfumukimbangu, de Yaki, Pavika, tout ça okansi na impérialiste babolingai quand baboyi kokota na franc-maçon babolingai. Non, il faut vous comprendre Nakamakamo. Donc, ceux qui ont combattre le mal étaient papa dans les affaires. Voilà, et donc, donc, les dirigeants de Bisso, Bazali, la base, Penzate, les Bazali mal formés, il y a des osalabos. Surtout, classe intellectuelle. Classe intellectuelle. Merci bien. Papa m'a convaincu. Hein. C'est pas les joueurs, c'est les coachs. Hein. Merci. Donc peut-être quand même, Papa m'a convaincu. Bien, votre nom et vous posez une question. Dernier intervenant, la dernière personne qui va intervenir. Mituna ezate bandeko bakambi bangunza. Parce que mituna ezala chaque jour, hein, tous en affaire n'importe quand. Voilà. C'est fini, hein. Voilà. Bengami na kombo ya Mulumba Tambwe Prince, nazali activiste à droits humains, acteur à société civile. Merci pour la parole, Pesi biso pour zali chance pour nanga pour na okutana na yo fara lelo. Et là, comment que ça kotungisa biso awa na territoire na biso à Mwanda, vraiment tozali négligé mingi. Parmi les territoires mosusu tozalango territoire na biso à Mwanda tozali négligé. Il faut bino boza ba konzi na biso côté wana. Il faut que le biso pour na territoire na biso concernant likambo mai, likambo courant, likambo nzela. Banda babanda kinzela babandi l'ancien banque pour ba koma avoir même na final tema bazoko kabisote manda esilaki bambriaki biso. Deuxième chose ezali na likambo lolengo lobike no esengeli tozala na bomoko tolingana. Likambo wana na mwanda anaibite soki ko changer lolengo lobeli likambo wana pona robinga miso ba mingizi la benga basi kichasa basi bwenambo. Il faut que ça monter ma place makasi pour biso toza ba congolais toza ba africain toza ba tumoindo lolengo tolo bawana osela na makambo ya mboka na Kongo awa jeune akoévoluer soki misala ezali misala la mboka ezate ba emploi ezate jeunesse génération na biso eza sacrifié tozo comprendre bomengo ya Kongo tokendo komonela ngo na balilita ou bien wapi personne tozo ebati pour tozana eti tozana deka na kati ya Kongo ba muso bazo vivre na paradis ba miso to vivre na lifelo o bazo vivre na paradis ba ebanika na bango moya ko citer bango eyebani boye bien o bazo vivre na paradis ezali soit disant to kolwa ba sénateur ba ministre ba généraux ba nani bango bazo lia mongo ba Kongo mais biso ba petit peuple tozo subir na côté wana vraiment soki misali za na mboka
tozo sala tuna mutaki na musala ni asala na poka zoni to kutani wa nini vraiment bokonzi na yo okiko vala même 50 même 100 muto okipe azati po misali zali makambo zali onyo toza na ngona posa tozo se retrouver na ngome biloko izo salimana ezati yango nazo ma population comme va parlementer debout to combien belé pour surtout to ko tisika makambo politique pour chômage ezali mingi oyi tenini ko sani to banda ko penser bango to landela bango. Vraiment, merci la parole au Pessinga et le Kamotande. Vous êtes la biso moine, courant maïna banzela, vraiment, vous sont la biso ne l'okwana. Merci. Maton de Mingi, na bosenga ndeko Tambwe, Mulumba, Maton. Yambona nulikambo ya nzela. Bomoni ba Kongo asalaki erreur moko makasi. Natango omo etolo bana bino makasi ezalaki te parce que président Kabila asalaki programme mobimba ifale batonga me babongisa nzela ya mwanda bapesaki makambo wana na sénateur Yerodia. Mais point oyo ezalaki plus résistant, plus hostile na chef de l'État ezalaki epeni ya mwana. Pro opposition. Na ba discours nyonso oyo eleka awa. Oyo bino moko boyebi. Balia mbongo. Ya nzela wana. Mais malgré, yango tolingi tolobake basengaka eloko zala mpe na comportement oyo elongo bani. Tolobaki droit na yo okoreklame yango na kofinga te. Eza droit na yo. Même s'il faut te faire respecter mandat 5 ans renouvelable une fois. Il faut qu'on garantir la sécurité dans la Cambodge. Puis, il faut conformité et Coca-Cola. Et ça va malobate le slogan. Donc, dans la Cambodge, autre là pour ignorer. Tu es pour la création d'emplois. Avant de la création d'emplois, vous avez besoin de les habiter. Mais il y a Moussala et Moussala. Les gens ont salaire à $100 pour s'en sortir d'engagement. Mais Bokanisa, l'utilisation de bongo ya bajene tant besoin de bongo. Pour gaspiller combien de masangana basi pour économiser combien. Bote la bajene ndenge baza ko utiliser mbongo. Opesi jeune $1000 a obtenir un concert. Liboso commune grâce à paix. Il faut babou à payer. Hein? Jeune a maîtrisé mbongo te likolo ya ba société brassicole. Donc il y a danger munene. Bomengo ya mboka ceux qui ont profité de la population, les systèmes sont imposés. Parce que même les dirigeants de Bisso ont bénéficié de la montée. Ça peut être que vous avez la montée. Il y a la deuxième république. Bazwaki mbongo ya ebele na mboko bateko bomba mona poto. Mbongo ya Mobutu ezalaki plus ou moins 18 milliards. Ya bavoir ya Mobutu. Tango Mzee Kabila ye alobi bozongisa mbongo wana. Balobi eza 3 milliards, alobi tolingi tomona 3 milliards wana ekomi 3 millions. Tolingi tomona na 3 millions ngo kaka emonani lisusu te mbongo ya Mobutu volatiser bungi kaka ndenge wana. Mama Bobila dawa teki bandako nyonso Mobutu azalaki nango. Lelo bana Mobutu bazoluka misala na poto. Bato ya deuxième république bakende na poto pona mbongo na bango batiaki kuna njoka basalaki erreur tango bazopeshe na ebale bazobombisa mbisi epai ya ngando.
bakende kosenga mbisi nganda lobi yo oyebi place ozweli mbongo wana sina eta indépendant du Congo akangi mbongo botuna bato ya deuxième république bakoyebisa bino ke mbongo nyonso babombaki kuna mindele babotola nde bomoni bango baye koluka susu misala ayo kala mingi te bowuti koyoka bakangi mbongo ya bagénéraux moko boye kasi bango mosala bango wana donc bakocréele bino badésordre awa bokende kotya mbongo epai na bango apres bakangi yango donc même badirigeant na biso bazosouffrir na eloko oyo bino petit peuple tozoyoka lelo balobi awa il faut que les dirigeants, les dictateurs mettent leur argent dans nos banques. Ozomona. Eza na niongo moko tofutaka. Niongo wana ezalaka ya 50 millions. Il faut tofuta ngo chaque mois. Il faut to verser, et pas banilele. Alors dernièrement balobi bon, banile niongo. Biso tolobi bon, ça va lokola banile niongo wana. On va dire qui 25%. Biso peut te dire bon, te limite au pesa bango 25%. Parce que bon, on est ça la kasoki, tu utilises ngo bénéfice nango ezalaka toujours 100%. De ce tu fouti 50, tu koti sous nyongo ya 50. Ça bongo. Tu fouti à 50, nyongo etika la kaka parce que chaque fois et produisant kaka 50 000. Donc nyongo wana est déterminé si la kaki. Omoni. Donc makambo eza ya ebele. Yango tozo senga boye bino ba peuple. Soki otekisaka mwa bakabri na yo. Hein? Kima vi ya masanga, kima vi ya basi. Tosenga d'abord que toza même pas na ba banque locale. Parce que la banque nous c'est ça ka d'étranger. Donc système vraiment kandi biso makasi. Ba étudiant na université batanga na système ya sika. Yango soki possibilité ezali tokosenga parce que mutu na mutu auta pe na village na ye. Alors soki mokolo moko bokoki kosala pétition po tozobunda etumba wana na Assemblée nationale po babongola loi bakajika. Parce que aussi longtemps que le sol et le sous-sol continuent à appartenir à l'État, petit peuple a causé la caca de souffrance. Il faut que le sol et le sous-sol aient appartenir à l'autochtone, l'État à la gérant. Wana ndeto komona moi clair. Donc création d'emplois, ezalité, bosenga d'investisseurs wana, sinon salaire est à zéro. Matondomi. Merci. Papa Nabiso, Azana Motuna ya suka, fumu ako bondela, ale tozongi mo mkesima, tozui interview na moi lumière ya 18h, 19h moins le quart, pour le tikali na mo. Merci pour le président Liloba. Merci bien na fumu. Na c'est pas souligné parce que bituna nyo sote bimiga la société civile na biso, pour ngape na za membre, comme on a eu qui Nenzon. Le cola, tu peux savoir prénom à Wate, qui Nenzon. Maintenant, dans un pasteur. Malgré la pasteur, Nandi Maka, foi à Moutonio, so peine à respecter à Yango. Peu importe où Moutaza, pas zone d'Imela, en tout cas, dans la bêta, ma bangate. Alors, Nangaki na Tuna Mutuna Oyo, bien qu'il n'ait pour soutenir la mon Makamusuna Goloba. Mutuna Nangeza Boy, si on a Makamunio, surtout au lobby Awa. Par rapport à la situation politique, il y a un mot cannabis lelo. Peuple azosé la gouvernement Webima, Tito qui est dans l'élection. Mais alors, toujours mon Makambo Moutou. Sur le conseil d'Igno qui copie sa biso par rapport à Makambo yo lobby. Et puis, il y a mis balai, n'a évité ce qui, tant que lobby Makambato soutenir les dirigeants Nabiso, c'est pour que le président, pour la lelo en place, tu vois qui bien qu'il y ait un mandat na SSI qui n'a année passée, dans le mois de décembre, bon, tu continues à soutenir que nous, à Zalakaka, tous les années, les canishouans, nous avons dit que pour nous, ça m'a dit que nous sommes célibataires. Célibataires, au moins, nous avons limité que nous sommes célibataires, mais nous avons parce que vie sociale est beaucoup.
donc mokuwa nafani na Kasai 16 ans na 16 ans na moniteur mais moko na auditeur mais moko batu basala ba diama ba employé ka mingi ezaka mukuku le saki soki mukuku donc ezala na mukuwa alors na tama uti ko zana Kinshasa wakala militaire bana na Mwanda na zaki na minibus na ngai on a dit que chaque soir ba tiko memela $50 alors na $50 wana et puis ko sunganga na fin du mois na ofuta ndako na ofuta mai na courant mais on a dit que c'est toujours difficile moi tout comme on peut bima boye ba village ba telemi na nzela alors ba bêtise wana et c'est répétable mboka na biso na désordre moko botozo comprendre te bon et ça mini bon siko ba régime ngo to soutenir ngo kaka to ndengeni chef de l'état lo baki na mandat ya liboso que azoluka 15 personnes au boki ko kisa visionnaire parce que 15 personnes on a mandat ya liboso na lelo yo aussi là lelo to pesi inane est-ce que ba mona na te bon so ba mona na te ngana lo ba na polele biso ba obe to ki ko sala ba bisika ke on a za la ministre na ki ko za la ministre c'est comme ça. Matondo mingi. Maman moko na motuna pe fumwa amilengele comme ça fumwa répondre maman. Woli misiline la mope hotel marque. C'est la question. Maman pe ami poser motuna na ye. Boy papa vous a déjà mituna mi balé ce qui a zone ici piano pour te profiter de la lumière pour te zoa interview ba journaliste ba social. Matondo mingi mfumu ngai mama nzola miso na zali kati na nzila Congo na religion padiste me nalandi malamu ndenge outi kote ya biso to outi kolibola biso nalandi place moko lobi ke papa mpadi ezalaki na ntango moko babengaki ye na mobutu po ye nde a soulevé point au Italie à l'église des Noirs. Mais papa mpadi azonga kisi. Bon, biso ngai naza na mibegi so ati naza kati na religion padiste wana. Tolobaka religion padiste. Bon nalandi yo biolobi ke tozala bomoko. Na uta Kinshasa. Siko ana Mwanda na banzila Congo nyonso na yokana nkombo ya papa mpadi teto religion padiste. Yango esalanga mutema pasi mingi lelo occasion malamu nalandaki na radio ke papa Nkusu asalisi conférence yango na yaki pona tuna malamu est-ce que religion padiste ezalaka to ezalaka te to papa mpadi azali nani kati na mokili oyo ya Afrique. Boye fumu akolimbola na sima ya kolimbola fumu akobondela bongo to profiter to sala interview. Matondo mingi ya mbondeko alobi mbutu Senko akangi makambo tosala nini sikoyo parce que fallait tobimisa premier ministre non likambo eza simple soki topretaki attention na oyo ezosengama na mboka na biso ntango bakei na union africaine tozala sans parti pris na Edem Kojo na bandi babimisaki koyokana oyo eye kosala pe le 19 na le 20 mobulu ezala te po esala te suka nango bango nyonso bawela baposte ministériel mais eloko nini eleki soki lelo blocage ezali parce que Senko abimaki ake kosolola na bandeko ya rassemblement Senko oyo ye azali moko pe parmi biteni na kati ya société civile siko azwi likambo yango na maboko ceci comme ke ye nde société civile alors que mangomba nyonso na oyo bino ndeko boza pasteur bozali na kati ya société civile ce qui veut dire eloko tosengeli kosala normalement ezali il faut bobotola Senko eloko wana biso nyonso na ye Senko société civile mobimba tozala net na katikati toyebisa bapoliticien bosorganize bobimisa gouvernement
pour organiser l'élection pour te kokakokende. Soutien elingi koloba nini? Soutien elingi koloba ete sala na love. Soutien elingi kolobani. Na tangu ba dirigeant na biso bazo subir pression ya libanda. Il faut biso peuple totel makona ko soutenir bango pour bazala na force intérieure. Sans force intérieure, ba dirigeant na biso aussi longtemps ba kozala proie ya ba mindele to kosala eloko mokote. Président akoki kozala na 15 personnes ou 7 personnes. Ata bino boke kokota. Ce qui charte de l'impérialisme est en application, ils n'ont pas si pour s'en sortir. Et là, on a un soutien intérieur. Et l'unique, par exemple, président de la République, Kota Late, ils ont un président Kabila, mais on a un président de la République. Même plus tard, quand il y a Monique Kombo Kanaye Tambola, il faut ayokana ba chinois. Pays est souverain. Il faut ayokana ba chinois librement. Parce que engagement ya biso na ba chinois, il faut ezala pon intérêt na biso et non pon intérêt ya ba chinois to ya ba occidentaux. Na tangu na kati ya mboka to lingi to créer misala to keneka katana to lingi to tonga banzela. Normalement main d'œuvre faisala congolaise et non main d'œuvre chinoise. Mais est-ce que le peuple a éveillé pour na yango kolobaka katenzela oyoyo ya mwanda boma to mobiliser jeunesse pour to sala mobiso moko boko ndima facilement boko préférer ça peut-être Chine, bozi libakute ya kotanga révolution chinoise ou bien révolution japonaise na Hirohito, Mao Tse-tung, Kim Il-sung. Donc, basali nyoso babombeli, même révolution française tango botang yango, même bato na kena musala. Hein? Bon. OK, maintenant boye na bandi toza koyokana na biso. Ndeko soki célibat ezowumela kaka baroulage tracasserie mobulu désordre donc nyonso wana parce que mboka na biso tozali na instabilité politique. Lelo soki ministre ayibi bameki kokanga ye ntango akobima kovanda na kote ya majorité bia kokende na opposition akende opposition. Ce qui veut dire système wana ezo créé tant ba bipolariser système politique na kati na mboka et que comme que ceux qui sont en opposition aux intouchables alors bato majorité peut va profiter pour ba sala ka mabe parce que même ceux qui sali na mabe ceux qui simbi ya kimika kengambu ceux qui simbi ya kimingambu même na entreprise siko zo sala ceux qui bato batelemela ka yo okomona ete okozala na difficulté pour na au diriger bato. Donc, charte de l'impérialisme pour maintenir le pays du tiers-monde dans la pauvreté, dans la misère, dans la division, les guerres, par-ci, donc, nous sommes mabé, les impérialistes. Donc, il faut que yokana na bomoko. Outi ozalaki diamantifère. Est-ce que diamant ils ont profité na bakasayen? Na bandi parce que ce toke lelo na bujima toke lelo na bakwanga na limite que tokokuta bakasaye batongi bapale na bavila même ce toke na katanga donc
tina lelo mabele oyo eza nanu ya babelge. Donc okata na mokuse okoki kokoma ministre, okoki kokoma parlementaire député, mais il faut liboso notion, il faut totanga ngona kelasi député aza molobeli ya peuple. Il faut moto apusu basali bilanga bayeba pe kokoma na bibonga wana, parce que moto akodefendre mosali bilanga oyo basalaka bilanga, oyo akodefendre belevere oyo pa bokolaka, mais awe komi mpona okota na titre scolaire moto ateki lopango na ye po akoma député bovote ye, asombeli bino masanga, asombeli bino ba t-shirt bovote ya komi député, ntango akoma kuna eloko liboso ya osalisa oluka azongisa lopango na ye. Soki oye olobi na ye ayebi mene si nasombaka voi epai na yo, napesaka yo tricot, napesaka yo molangi ya biere, siko ngai na yo nini lisusu esili. Donc baza mal formé, yango nde ezosala biloko nyonso wana. Okoki kokende na makanisi ya malamu. Donc omoni na milieu politique naloba précisement na présidence, soko komi na présidence okokuta makambo mosusu eza kuna ekopesa na pasi na motema, parce que tel dossier il fallait babongisela yango boye ono cahier de charge ya Fonds monétaire international. Il faut donc appliquer mitindo ya Fonds monétaire international na Banque mondiale. Tokoko bima libanda te. Dernièrement tozalaki awa na Mwanda, période biso towuti koya, circulation ya mbongo ezalaki te na Kinshasa. Ekotaki parce que ce que ezwi kaka na Kinshasa faut affecter pe intérieur. Mais tokomi kuna nini? Ba primo bazalaki kofuta bato lokola bato ya Banque mondiale bayaki kosala contrôle. Bakangi ba primo. Voilà. Alors, ndenge nini tokoki kobonga soki $50 ezalaki lobi 45 000 francs congolais. Lelo ekomi 65. Yo bazalaki kofuta 45 000 na valeur ya $50, ba maintenir yo kaka na 45 000 et que biloko emati. Donc bandeko na ngai ezali tango nde ya kovanda. Kotala la personne ya président Kabila te kotala ye boye, mais tala ye na titre en tant que to fonction en tant que président de la République. Président Kabila azali 4e président. Ndako ya mabele batonga na Kinshasa na commune ya Lingwala, na commune ya Kinshasa na Barumbu, na commune ya Kasavubu ya Lingwala na nini Ngiringiri. Avant époque coloniale, ndako mabele oketi na lelo ezo continuer kozala bato wana bakoki ko changer ngote au moment où toza na 4e président. Est-ce que ça ba président bazozala mabe ou bien système muteza mabe? C'est un système. Osomona. Donc aussi longtemps tokoyeba te mokili ndenge fonctionnaka, tokoyeba te ke tozali nanu te indépendant, tokozwa développement te. Et émergence ekozala te, évolution ekozala te, aussi longtemps désordre ezali. Batongaka kaka na ordre, babongisaka na ordre. Donc lelo koyoko créer emploi, okoko sala nini. Autant bakotinda bobima na balabala bosala pillage. Si bakobuka na ligablo na yo na bafaire na yo, bongo te badelinquant wana. Mais badelinquant wana bano bafazer, banani baforme bano. Mais l'église faut permettre, parce que na l'église na ba musicien, parce que ba église bozo kanga pe bana bandoki. Et ba para ba bwaki bana wana na balabala. Omoni, e bana na bakena balabala, bango na siko ba komi ba danser ba shege, ba romain ba shege, ba sali ba danser ki romain na ki shege, ba musicien ba récupérer bango. Alors na osalata yo pe kuno ko ya ko bina kaka danser ba shege, ozana 100 francs na yo 1000 francs. Lelo sali cop, d'ailleurs muyibi koma cop. Ti na compagnie mutazo kende na compagnie, salaire epai eza muke, mutazo vivre na cop oyo ezali muyibi. Toko suka wana. Ministre yambi libanais libanais ye cop. Obima libanda cop. Donc mboka eza kokufa na niveau moko foto bandela ngo.
Yangwana occasion pesa meli biso lelo lokola batu ya opposition na batu ya majorité bake kovanda esika moko toyebisa Senko avandisisa bango esika moko ou bien société civile nyonso. Donc na ye Senko parce que za na kati ya société civile tovandisa ba dirigeant politique esika moko po toyebisa bango ke voilà siko tolingi tosala un nouveau départ. Ce qui même ekozala une année po tokende na baélection mais toyeba ndenge nini tokobunda na niongo po bakoselaka biso na baimpérialiste, ndenge nini bauniversitaire na biso bakotanga lisusu comme baélève te me bakotanga comme baétudiant bazala na accès na baminere mpona barecherche na bango, toyeba kobimisela bango misolo po bakende na barecherche par-ci par-là, toyeba ndenge nini tokoki kirdan elongo importe na ntango toza na bambanzi awa meme banzete ya mbila awa na batija kombo totika koimporte, toyeba kolongwa na lolendo otamboli na mwa jipi boye eza nango mwa soki Pajero soki marque japonaise mo soki Toyota moko soki nini moko boye nga na lekio nga na otambola na mer yozo tambola na nini. Donc so tokobonga ba prestige wana nyonso tokoya kosala makasi mpona tokonsome local tokoavanse bukanga lonze suki wapi leo boyebi ke eza kombati ndenge service national ezalaki kombati. Donc tu as un problème sérieux na b'impérialiste bandeko na ngai. Donc bakonzi ntango basengi biso to soutenir bango soutenir bango te aveuglement mais soutenir bango pour faire face na b'impérialiste ndenge oyoyo badirigeant asiatique lelo Chine na émergence parce que azongaki na culture na bango parce que basalaki makasi po ete barévolutionner mboka na bango, peuple azala travailleur akoma créateur et non consommateur. Aussi longtemps tokozala kaka soko komi na mbongo otiki kolia buku la baseka na matamba otiki kolia bibwati yo komi muta ba frites na ba mayonnaise na ba shawarma na ba nini. Donc tokozala la biso kaka pasi na bandi biyano toko pesa ndeko na biso ya wana na mama na biso po na religion padiste boutaki na Kinshasa ya solo. Soki lelo toza na religion padiste tokozala susu na religion kimbanguiste tokozala na combien de religion. Papa Mpadi na Mfumu Kimbangu po na histoire. Papa Mpadi atelemi na 1939 azalaki na armée Sali aye asali mouvement kakiste asali mouvement des noirs oyo ezalaki makambo ya 1921 ya Mfumu Kimbangu. Ntango ake na Katanga na Boloko boyebi matukanga matubinga bakangaki na nani matuta na nani matubinga na nani kasi Mfumu Kimbangu na Papa Mpadi yango matukanga matubinga siko tango Papa Mpadi azongi eloko asengelaki kosala ezali nini kifo ya koyebisa bana pa batikalaki matukanga matubinga po bato bayebake mvuluzi eza nani Mfumu Kimbangu. Mais oyo batikelaki likambo ayebisa bayindo Mpadi ya la kumiti akosala sous religion mosusu te. Et puis Papa Mpadi asala religion padiste te. Kombo ya religion padiste euto bota bakaka mikolo me wana likambo ya potobenza na badirigant te. Papa Mpadi mosala asalaki ezali kaka oyo Mfumu Kimbangu asalaki. Donc tina Mfumu Kimbangu alingelaki Papa Mpadi akoma na boloko na prison po ye ayebisi yango ayebisaka yeke yo Mpadi yo kokufela na boloko te okobima po nokende oyebisa bana matukanga matubinga. Alors nkibakanga nkibata nkibabinga kasi bayebisaki binongo ingeka soki bayebisaki biso tufukama evutula matondo kwa nzambi wa banzila ndombe vanzangu
twakalamukiwayi twakondwa yompeve muvuluzi tutambweleo esamweu esamwatakimbangu wake kelekao samwatakimbangu wakele aukatangamena kungungu waenda munanta ndekyadi mansanga vaika voilà toyambaki mwalimu na nzela ya mfumu kimbangu donc papa mpadi fate ya nani mfumu kimbangu epala balinda matondo mingi nakobanza biso mpe tokozongisela bino matondo mingi na bino banso bandeko na baebotunaki mituna na biso banso baetoyaki likambo ya motuya tokokende nango ezali bomoko likambo ya motuya tokokende nango ezali totanga lisusu histoire na biso likambo ya motuya tokokende nango ezali to miyeba likambo ya motuya tokokende nango tolongwa na distraction politicienne likambo ya motuya tokokende nango bapoliticien basangana likambo ya motuya tokokende nango totika kobenga na bandeko na biso bayindo kobenga bango bapaya awa na mwanda to bapaya na Kongo oyo nyonso azali moyindo azali ndeko na yo ena ntango tokolingana biso banso toluka lolenge kani tokosengela dédommagement na baimpérialiste to na banéocolonialiste nde ntango wana tokomona développement ya biso yango wana tokosenga na bandeko banso mai tokokende nango mfumu kusa alobi quel que soit obédience na yo quel que soit kondima na yo quel que soit tendance politique na yo me na ntango toza bacongolais na ntango toza baafricain bolingo ya bomoko donc totala plus oyo ezosangisa biso ce qui veut dire soki tokomi na esika moko totala kongo na biso ezomarche te tokosala nini eloko nini tosengeli tosala mpo tokende liboso afrike na biso mpona nini ezokende liboso te tokende plus te na badiscussion politicienne oyo kuna biso parti na biso eleki ya bino o te biso te soki tokokende na badiscussion wana tokokende liboso te e babimisa biso pamba te na babalabala mpona makambo ezangi ntina tobuka biloko na biso te tobuka biloko ya bandeko na biso te revendication barevendikaka droit droit na yo oyeba yango oza na devoir liboso na nation na yo nsima nango droit soki tolingi bakesi ya leta evanda na mbongo bayiba lisusu mbongo ya leta te mbongo ya leta ekende lisusu na babanki ya bapaya te il faut terrain politique ebonga malamu epuis bato bazwa komelisa bato bamasanga baréduire quit donc jeunesse longwa na distraction ya makasi jeunesse tala avenir na yo yeba koéconomize luka moyen okoma motu ya mbongo kasi moto abwakaka mbongo te eta ekozala makasi soki tozali na jeunesse moko forte alors jeunesse forte ezali jeunesse oyo eyebi ndenge nini nakoki kokomela na mbongo eske ntango nazosombela bandeko un casier ntango nazogaspille mbongo na basi naza kobongisa avenir na nga obie nazobebisa yango na ntango oyoyo nalingi nakende kovandela na poto bongo kongo nani akotongela ngai yango nakobanza ngai moto nakobanda kotonga kongo makambo eza ebele parce que badétruire biso 5 siècle et toza kokende avant le 30 juin 2017 tokosenga na bana ya mwanda bobanda kovanda deja kotala ete 56 ans ya indépendance Congo eza kaka sur place topusani te mpona nini alors na bakartier tolongola badiscussion ya bawera aleki jibe tolongola badiscussion vita eleki imana nga naleki na kobeta dame nga naleki na g de 6 nga naleki yo na kolata ndako ya baintel eleki ya baintel elamba na nge eleki ya yo tokende plus na kotala nini tokosala po tobonga lobi matondo mingi
nde bongo tokozongisa matondo lisusu na mokolo ya bikelamu biso apesi biso lisusu ntango mpe pema tosambela totondi bino botondi tata mokolo ya bikelamu biso bino bomizalelaka bozali mpe bongo bokozala solo tata biso bana na bino bokelaki biso na lolenge oyo ya bino oyo ekosala ete ntango bino boza na kati na biso biso mpe tokokela kasi kokela yango ezalaki yango ete mopaya ya kokonza biso buta mopaya yaki kokela na biso ebungaki wana bino bolingaki ete tozonga lisusu na nzela botindelaki biso mfumukimba mibekomi ya bikela tata biso bana babino bino bolingaki lisusu mokolo mwa lelo tosangana na esika oyo tosangani awa bino bolobeli biso na emaso bolobeli biso tata bomoko oyo tolingi tobima nango na esika oyo tika ete bomoko yango ezala makasi na mabele ya mwanda mpona nini te na mabele ya Congo Central mpona nini te na mabele ya Congo Démocratique mpona nini te na Afrika mpona nini te na bayindo baso na bisika biye bazwani solo tata bino bokesenisaki biso bilongi mpona toyinana te kasi mpona koyebana nani azali songolo nani azali pakala kasi bosangisaki biso na loposo mpo tokoka koyeba ete oyo nyonso azali moyindo awuti na liki moko awuti na tata moko mpe mama moko bokesenisaki biso baloposo mpona koyeba ete bato na bato bazali na mabele na bango na bakoko na bango mpe na lolenge na bango kasi ezalaki bonguna te ezalaki bosalisani lelo ekomi likambo ya bonguna tika ete lobi tata ekoka kozala oyo ezalaka bongo likanisi na bino ya ebande yango wana maso tokozongisa bobele na bokambemi na bino bokoba kokamba biso po ete mayema bino mamona na ntango nyonso kati na biso po ete longa ekoka kozala na nguya oyo ebosili kokanisela biso wana biso tokozongisela bino matondo na kombo ya mfumuki mbango matondo